Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman, la zona, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Likambo o naza koloba eza BST mais ezali banquette o ngala meni na mene soki okoma base ekomaka mesa base te mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba rando na ba randolette mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko nanga selonga accident wana ekoki kozala Titi Arafat azalaki assassiné ou bien homicide involontaire bolandanga parce que accident wana esalami na moins de 7 secondes tangu ndeko oyo mobali to mwasi azalaki na voiture wana azalaki na ngambo mosusu wana bolanda na ba video botala yango malamu kobanda ndeko wana zoya akomi na virage donc azakwe na vitesse moko ya muke vitesse moko ya se ezolakisaka moto oyo alingi kotelema to alingi kokatisa to azotala na ngambo na ye to azotala ngambo mosusu bien sûr lokola aza chauffeur azakotala liboso na ye pe azakotala surtout côté oyo ya kokatisa soki voiture nini camion nini ezoya. Donc, elingi koloba na niveau oyo vidéo wana ezalaki na niveau accident salami même DJ Arafat azakoya na vitesse ya suka ye amonaki DJ Arafat ki azoya. Donc amonaki mwinda moko ezoya surtout lokola moto ya DJ Arafat ezalaki ya sika donc amonaki mwinda moko kuna ezakoya po mwinda pe eza ya sika bampoule eza ya sika donc lumière ezali komona na makasi mais ndeko wana azalaki na vitesse makasi te pona awelisa non azalaki kokende vraiment na ndenge moko ya malembe nyonso on dirait aza kozela ye aya po basala accident to likambo mosusu aza kaka kotala nzela mais soki bokalikile ntango bakomi na courbure akatisi donc na moins de 3 secondes accident esalami. Bien sûr, accident salamaka na 1 seconde, na 2 secondes, mais oyo yo bozo landana nde ekoko salama bongo. Mais oyo yo za na ngambo mosusu, ye aza na ngambo mosusu, yo oza na vitesse modérée ya C ya modèle nde kwana za kokumbela. Akomi wana visibilité ezalaki makasi. Mine ezalaki population ezalaki ebelete na nzela donc azalaki komona malamu ya malamu soki azali faux chauffeur alingaki kosala attention koleka soki aza vrai chauffeur azalaki kopréparer quelque chose to azalaki ya komela masanga to likambo mosusu parce que kokatisa ye azokatisa toujours na malembe voire même na se ya moins de 20 km en l'air, donc 10 km en l'air. Tango akatisi, apesi pe accélérateur makasi te voiture ki nimbao. Apesi accélérateur niveau moko modéré, voire même amipesi la kite mbala moko batutie. Parce que ezalaki na moins de 3 secondes ko katisa ya kati ti batutie. Donc, na kaya ndenge wana, il fallait ba mener enquête. Mais
na télévision ivoirienne bazolobela kaka makambo ya nini oyo mais bazolobela enquête te sikoyo accident ya ndenge wana soki esalami na mboka oyo nyonso eza développé même bamboka mosusu ya Afrique surtout lokola ndeko mobali aza star aza vedette monene ya pays pe star moko na niveau international donc balingaki basalela yango enquête bien sûr na bamonde développé basalaka enquête mpona moto nyonso mais bango na Côte d'Ivoire balingaki basala enquête mais bango baconfirme mbala moko eza accident mais eza accident comment baconfirme ndenge nini bayebeli parce que vidéo ezolakisaki Arafat atuti na nsima wana c'est tout à fait normal babengaka yango accident soki mpe Arafat akufaki te azokaki te balinga baloba Arafat oza na faute ozalaki na excès de vitesse otuti voiture na nsima yo moto kofuta to assurance na moto kofuta mais soki Arafat afutaki alingaki toujours kofinga chauffeur wana alinga koloba na ye omoni nga bien nazoya omoni nga bien même nazoya na vitesse okatisi mpe na vitesse te bazalaki mpe kolanda yo te ozalaki mpe kokima eloko te ozalaki mpe kowelela te mpo ozobanga koniata motu mais okatisi sikoyo nga na tuti yo epuis na frenaki mpo soki botali bavideo ya moto ya Arafat akangaki frein makasi ntango motu wana akoti te me ntango amoni kaka motu wana mpo modele bapine ya Arafat bafrein esili elakisi ke Arafat akangaki bafrein na distance entre 30 km ya voiture wana yango wana atuti kaka bien sûr bapine voiture bapine eza esika frein eza esika mais makadami ya Afrique na botu na air wana ekokozala un peu différent pour na freinage donc soki ezalaki na 100 km wana akokaki kobika na 30 km wana mpe na 20 km soki alataki casque akokaki kobika mais moto alingaki kogangela chauffeur wana na modele bongo po Arafat ntango akangaki frein te po amonaki moto wana sa continue akangaki amoni moto wana azokota mpenza akotikela etante yango akangaki frein donc soki akufaki te nde atie moto wana na kasho alors eloko ezokamwisanga baautorité ivoirien bazolobela biso enquête ya accident wana te video ezolakisa clair accident esalami na moins de 7 secondes banda tomonaki voiture ntango akatisi virage wana esalami na moins de 3 secondes alors sikoyo fo basala enquête bayeba soki eza réellement accident to ezali homicide involontaire comme tel motu wana amelaki masanga ya trop to likambo moko boye ou bien assassinat. Pourquoi assassinat? Parce que Arafat boyebi yango bien toujours bazolobaki azalaki na binemi ebele wapi na kati ya pays ne binemi yango azalaki na bango bato moko puissant à part bato bayembaka ne ba musique na ba boîte elakisaka betaka te ba boîte mosusu bapekisa ya minene akota pa na bango bato mosusu ya minene balingaki te bato mosusu ya armée balingaki te bato mosusu ya politique pe balingaki te donc puissance économique ya mboka na pouvoir eza na bato na kati balingaki te sima obakisi baninga na ye moko ba musicien. Donc cela veut dire chauffeur wana il fallait ba mener enquête baluka bayeba journée wana téléphone ni nazaki nango communication ni nazaki nango soki azana téléphone te alobi azaki na téléphone te problème ezate bako continuer baluka moyen balocaliser antenne nini et salaki nzela wana ya téléphone batala soka kosi azaki na téléphone toté po basa ba enquêteur sima nango bako sala enquête pendant 3 mois moto wana abanda ko sola nani na téléphone azalaki nango po soka loba azalaki nango te baluka bayeba soka azalaki nango to azokosa
soka azalaki nango ebungi fo baluka bayeba makambo nini asolola pendant 3 mois. Donc baza na méthode ebele bakosala oyo nga na koexplike te oyo naza enquêteur te. Alors me ngai na mwa enquête oyo nasali moke na video nalandi matanga ndenge eleki, nalandi bacérémonie ndenge esalami, nalandi na ndenge bake kotimola lisusu ebembe, nalandi ti lelo makambo ezosalama, nazoyoka bisika bazolobela teke résultat ya enquête ya accident ya Arafat bakonfirmaki dès le début eza accident. Or que accident nyonso même emonani na miso badu, même emonani na bakamera, faut kosalela yango enquête, surtout oyo wana ezomonana bien mpo ngai tant nyonso naza kovisualize bavideo wana mpo natala yango nazwi résultat oyo. Mais bavideo yango soki totali mpe malamu na kati ya Facebook, na kati ya internet, eza ya kobunga, ezobima vraiment susu mingi te. Pourquoi yango wana ebongi bofungula misu boyeba ke ndeko mobali oyo ekoki kozala azali assassiné to ekoki kozala homicide involontaire ou bien réellement ekoki kozala accident mais douté. Mais nga pona accident naza na tout, donc na tchekaka biloko mibale wana, homicide involontaire ou bien assassinat. Mais les kambo etikala entre biso bato lobaka lingala, ozala oza ivoirien, ezala oza congolais, ezala ozali n'importe quel africain, même mondele, même chinois, etikala entre biso po biso kotonga totonga bango na ndenge moko ya propre. Toza na biso basongi te, mais totonga bien sûr basongi bazanga mboka te, mais soko za na likambo foko tonga yango na tongi na bino nyonso bolobaka lingala. En tout cas totonga entre biso na biso bo memango na bato te bayokaka lingala te. Soki boko mema wana etali bino nga na tongi kaka na bino obolobaka lingala. Ozala oza chinois, oza mondele, oza indien, oza pygmée, oza moto nyonso toti oti soki bantu totongi na lingala ekende kaka na lingala esukela kaka na lingala ekontinue na lingala. Mais po boyeba ndeko mobali babomi ye, basalaki plan ya koboma ye to babomi ye par hasard, babomi ye sans koyeba ntina babomeli ye. Nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zawana chaîne ya kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.